Mote na balani nyonso ya tokomi wapi na lobaka toujours o abino epenge Fofana na lobaki na non année 2021 ezalaki année ya réclamation, ça dit population ba réclamer koto ba réclamer ram elongwa koto ba réclamer social okena kisangani bazo réclamer énergie oye na Kishasa bazo réclamer énergie bazo réclamer régie des eaux, ça dit bazo mai oye sengeli banzela ebonga. Ce qui est na Kasai, balobi nzala. C'est-à-dire ba province nyonso bouluye. Na lobini. Année 2022, eza état d'esprit. C'est-à-dire tant aux en état d'esprit, motako manipuler oté. To banda komi tuna. Politicien ayaka vers biso. Ayela ka biso nini. Petango to pesa ka e pifo. Azongisa ka biso nini. Kaka awande bokoyo kape makambo etali Sankuru bokoyo kape JFM service nini asali to nini ekomelie epenge Fofana notable à Sankuru journaliste atokomi wapi oyimi omituni parce que bon mesana na ba notable ya ba libandi ya basuki ya pembe mena lobi na balandi nyonso ya tokomi wapi na pesibino merci. Pour bondi makateke soki mona mboka Eliezer ake na Assemblée nationale biso tokomi wapi toko simba magazine to magazine ekobota chaîne à télévision bondi makate mais na détermination na appui na bino ndele lope epenge Fofana aleka boy epenge Fofana azonga boy epenge Fofana mais nazanga moko te. Soki nazui le kumo na lati angonga moko eza ingratitude. Les contraires ingratitude eza condamnable. Si mananga Amos Lubaki azali, Manix Kembolo azali, baza démonteur oba montaka émission tokomi wapi. Soki toke na caméra, okuta trésor zolozolo, neti lelo mutazo filmer émission oyo. Là mususu lobby ekozala mwana mboka Dieu Makesela. Naba panzi sango epenge Fofana Didier Kiku bongo soki tokie na chaîne à télévision Daniel Yasomo yangonde ezosala équipe ya tokomi wapi. Merci na ala oyo abateli biso to sali 12 mois ezala epenge Fofana Dieu Makesela Trésor Zolozolo Didier Kiku to voyager poto lobaki avant ko kende mikili ya poto et sengeli d'abord toyeba Congo to sala nini toyeba Congo comment au cause la président de la République oyebi kisangani te oyebi bandundu te oyebi masimanimba te oyebi lubefu te oyebi kolete oyebi loja te mais okolobela peuple ndenge nini pe biso population to fongola miso bivota votate so tango to tomi kolela e komi koya ko luka Didier Kiku ko luka epenge Fofana ndeto zo filmaka ba image sans soubassement sans contenu bo vota député na assemblée à koti a finana ka téléphone pour na moni yango na assemblée nationale jour ya proposition loi mona mboka Eliezer bazo la mamba ba femme sage bato ba botsaka ba maman mozo mo député national azo beta na ma solo comme Sondre est concerné était mais les contrats aza élu à province allez-y comprendre comment na province bato bazo botama bazo kata mona mutolu na Gillette. Vous trouvez ça normal? Mais bon voter mutoye à l'Assemblée nationale et l'autre côté. Merci ezaka oyo boyebi chaleur ezalaka kaka mais to fongola miso to voter député mais bana naye moi si naye bafandaka na loja to voter député moi si naye bana naye bafandaka na Kisangani bafandaka na bandundu oza eli ya mwanda est-ce que ata mwana omoko azana mwanda c'est là où nazo féliciter mwana mboka Jean-Pierre Bemba Bombo o to mona sala marche na moi si na bana politicien nini congolais oya marcha da bana naye ameli gaz na bana naye bazwaka bana bato JFM service bar 64 ekiti déjà
yango boya kozwa biloko na bino po boya kopesa JFM ngambo te ke o bamemi biloko te nalobi po nga moko nazalaki nazana devoir ya koyebisa bino vérité Manding Sekimbolo talisa bango nga liboso conteneur na sima bino moko bolanda. Ah oui, vous avez un conteneur dans Simananga. Nous avons un biloko na bar 64 et JFM service. C'est le moment où Goya aux biloko na yo va fêter en décembre calmement. Parce que ngana ko sakate quoi. Vous avez un ngamo ko naza liboso ya conteneur bar 50 64. Bar 64 déjà na Kinshasa na entrepôt ya JFM service. Télévision ESA Radio T. C'est ça. Meilleur vie na ba client sur JFM. Meilleur VP na JFM service Yemoko. Eza Epenge Fofana mona musala na bino. Ici déjà na lobby. Merci. Maman Coco, maman sociale, Richard Bangui, maman Pauline, maman RDC Mons. Nabosani nani, pasteur Félix Assongo na Angleterre. Ba meilleur VP na bino, Zamende abateli biso. Ade 2022 tout à la hausse ba obisa biso. Merci. Merci pour le bon bino kenon boma matadi et comment nango na limité o azana tembe Luka agence ya JFM na mikila poto tinda okosepela mais JFM service 2022 tokoyambaye parce que na mystique a fomi akozana Kinshasa nde akoyebisa biso parce que molambi kwanga ndaye ba qualité ya manyoko ngai ataka mopanzi sango sengena lukila bino information ya solo ya monaka 2 jours na Kinshasa 3 jours, zozo la mataka avion, ya mbongo ya gouvernement te, ya ministère te, mais tozo sala musala. Toyebi réalité ya Congo. O Beni, Fofana na Beni. O Goma, Fofana na Goma. Tant que to komi na Beni, tozo porte-parole à FARDC. Yenani, mona mboka Gilles Ngongo. O makambo shit katende, toke kananga. O Loja, bomoni couvez ya mal. Mais depuis to bimisa couvez oyo. Nani atie couveze ya mundele na lomela mawa eba votaka yo kaka député sénateur yo kaka awe na ke président na Sankuru pourquoi Epenge Fofana za notable sango ya mawa ya komona to père des étudiants mona Sankuru na niveau ya ba université eza awa ba Enikin ba Ista mais moko o abiso abandaki kotanga paranyo so azana souci a otangisa mwana na ye mais mwana ye atangi pe balobi mayele a osakanati parce que tozo témoigner eza ba collègue na ye eza kola ngana musala mwana mboka grâce mayemba koloba keno Fofana iratakati trésor zozo la lobi keno Fofana iratakate pourquoi nga azana nga mopanzi sana simbi micro ye asimbi caméra mwana mboka Amos Lubaki nde azana machine bangonde bamona ka façon to zotsa la musala nde ba ko témoigner mais yote mais yako kamwa ke lobby motazo ta penda tosh na motakufi attaque bantu baninga basiliki mais yako kamwa ezanini si territoire ya Sankuru nde bozomona ba image ndenge na tambola pona lo ba kenon na l'équipe politicien nyoso ya Sankuru na fidélité pona Sankuru bango ba l'équipe ka pona ba poste po ngai na zui moto loja lomela kole katako chumbe wembonyama lubefu na komi wapi lusambo na zongi jalo ochudi watambolo na zongi na moto 1 mois 2 semaines ya kotambola mais yo moto leki député pendant 2006 2011 2018 en même temps leki ministre Sankuru na si territoire télévision ezate Sony mais moto azo benga collègue na Assemblée nationale
Mais ça qui n'a pas nous ville RTN César. Mais pourquoi na loja RTN César te? Mais baloba loja putu, loja putu. Joueur nini, footballeur nini oya bimake moi na loja. Mais manda kabasa na ba joueur, il s'amaza Équateur. Alors ça fierté Équateur. Patou Kabangu, Kananga, Kasai Central. Mais à part Lumumba, il y a des politiciens. Deuxième personnalité, Okito. Troisième, Jijéani. Silence radio, il y a des politiciens congolais. Depuis honorable Franck Diongo, Akinda Kotala Ye, moi si na ye, na mon ambo qui Eliezer. Nani ake Kotala Jijéani. Mais ce qu'on a dit, Moutou Équateur, nous, mais bana Sankuru bofongola miso. Yango na lobi na 2022 état d'esprit. Oko ta polo mutu na loyengeta. Olo di polo na ye bana na France, ye bana na Belgique, ye mwasi na Brésil. Mais bino bo pesi voix. Aye na assemblée azo fina chombo. Surtout iPhone 11 ebimi, iPhone Pro. Mais bato batinda kiyo basali eloko nini. Anyanya wanyanya, choiseka Lumumba. Et pas Lumumba, nzele zate. Lumumba ville, ezawapi. Ye moro président ye, mais ye motala saki Lumumba ville. Ville oya sika. Mais to komi wapi o. Mais aucun député, oya lobby qui est, biso bana Sankuru, to moni intérêt na bisote. Joseph Kabila a 18 ans. 3 ans ngo eleki, et pas na biso eloko te. Parce que nous sommes Congolais. Sankuru n'est pas nanga, Bandundu n'est pas nanga, Est n'est pas nanga, Congo central n'est pas nanga, Kinshasa n'est pas nanga. Ya on a lobby et pas nanga parce que bandeko nanga bazakuna. Yango lelo ba bengi notable na bango Fofana et Pengi. Attaque à réserve à République na commis na hôpital général o etikala toujours référence ya ba puku na banyao à part ba morgue. Nana koni ba soigner na mama yo. To kufisi ya biso mwana. Tension ya ko sakanate parce que ils ont droit. Qu'on réclamer c'est un droit. Ba étudiant ba yaki na tension pas besoin de comprendre comment mon na bango akufi. Ba député à Sankuru sur 6 territoires aucun député. Mais le contraire bana Sankuru baza aw miso awa Makolo, ils ont un Sankuru. Libumu, na Sankuru. Mais, ils ont un moko oazan mona Sankuru. Oazan maître avocat. Oasali sakabatu. Mais lelo esengeli bana Sankuru. Bon comprendre que Pengue Fofana na memela kabino poisonté. Na lobi, hein? Na ibote d'abord ange nanga. Na besoin. Ya lo kosote. Na lingina meme la génération nanga poisoté botala lolenge ba pesi honneur ya suka bato baza ba excellence mais botala degré ba pesi le kum mutuango député te ministre te DG te conseiller ya président te mais koyeba kosolola même ba étudiant ba sepeli ndenge ba tambusiye ba ke na 2 mètres na ye oyo moto nyoso azanango ata otongi ba immeuble ata oyibi mbongo na poso ba pesi yo ata o détourner pour na province suka ata ba kundio na France ata ba kundio na bwe kaka ba kozwa sekei na basinga ba kokitisa yango ata sekei yango eza wolo ndenge nini ata lati ba chenette ya minene ndenge nini o Sylvie o quartier o bag ya Mercedes o ba kokitisa yo na ba singa. Quelle humiliation. Ce que pour tomber mon amukolo suka et sengeli Hollanda exemple attaque mona Sankuru nzamba tombolio tala nasima et Pengue Fofana nazalaki wana botala image pour télévision et za radio te.
côté de gauche. Merci. D'abord, nous avons posté un commentaire et billetté. Mais bino moko boko sommet vidéo. Mais tant on a Nathalie pe moko au hasard génération au hasard sacrifié âme et corps nae yenani maître Nicolas oyo pe lelo alobi ngai pe naza réserve ya république. Nako sala gain po anini. Suka moto abelaka bachubaka nzoto ango tonga. Suka moto azokaka pota elumbaka pe solo. Suka okozwa poste lobi pe komi mutu pamba. Oza pe ministre me bakangi yo oke boloko. Ba garde ba tikali. Même oza na ba garde soki ba yeko kanga yo batindaka bato baleki yo na pete. Esengeli to sosola. Année 2021 na sala kinini na kanisa kinini pona bandeko nanga. Ba pesi ndeko na biso honneur. Mais maître Nicolas pe azalaki wana yenani mwana Lubef mwana Kole mwana Watambolo mwana ya Loja epenge Fofana na komemela bino poisoté mais kala tobosa na kayango te. Merci na mama Coco mama sociale,
Maman o asali ça. Mais même na génération na biso, ton moni même combo qui est maman Coco, aza maman sociale. Merci na Richard Pangi, Mikole Belé. Mais to comme il peut na fait de l'année. 2022 état d'esprit. M'tete la moko a sérieux, pasteur Félix Sombona, Angleterre. Merci.